maloba nzo ande landaka na tuni yo nani aloba maloba nini likolo na vi na yo ezolanda ti lelo ndo komprenaka te ndeko na nga oza na besoin tika via kinduma me baloba maloba mo pa mutu moko boye sur le plan spirituel eza stratégiquement positionné pe aloba maloba moko ekangama lokola sonzo na nzoto ndio mona bakindumba misusu mutu mosusu akotika kindumba te me tata openza mosali na nzambe boye atika kindumba te vraiment erevese des gens ozolemba kaka te ndeko na nga des fois balobele maloba esenga bapuissance ya maloba mabe ekweya sino tokoma age ezopusana mais comportement na yo eza attaché na maloba oyo baloba likolo na vi na yo eke ozala mpe mwasi mo boye osala ye mabe basi moto aza spécialiste na bilakeli mabe awapupeloka aliputa ya jano vraiment atienga zeni awangani mwana na wandi konyokwama ongolisinga zeni mabe akobala ngai apres asundoli ngai akende kaka bala total nde ozomona age na yo kobala ezoleka baleyaka te ezaka ozwi fiancé oyo na dernier minute abalukeli